BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. En tout cas, na comprendre que Jaël azala pe na matoi ya koyoka. Malgré tout ce qui se passe, malgré ma finga na ye, oyo mo kanzimi abike non, ma finga na ye ememi e poto. Ayebi pourquoi. Apesa ki pe exemple ya Sankara. Ma finga Sankara. Ya onde sala ke azala oyo azala mwana musala babe yake nani porte-parole patron au moins na musala ya patron quelque chose comme ça. Et vidéo on a reçu la bino son oyo eza Jaël Show a expliqué ce qui s'est passé. En tout cas dans le bas trop te bino mo découvrir et loko nini oya lobby. Parce que vie eza mukuse, oui, la musique c'est ça, il faut polémique ezala, il faut patati patata, everything wana ezala nango. Mais bandeko matoi elekaka mututi. Matoi elekaka mututi. Matoi nzamba yebi pourquoi tchaka on a se, ache mutu likolo, ache munoko nzamba yebi pourquoi a classa eloko neloko nesika nango. Boka na nous Jaël Show, yomoko lobby à s'expliquer par rapport à ce qui s'est passé avec Koffi Olomide. Boyoka kike apporté Koffi Olomide plainte. Pourquoi? Parce que yemowa yebi que non. Ma finga azaki pas patron na ye et lelo azali susu kuna te apesa ki ba raison na ye o alongwa ki kuna. Donc musique est fonctionné bongo. To condamné mututé. Yemowa yebi pourquoi zo sala bongo. Yemowa yebi eloko nini tinda kaya koma tinda niveau ya kofinga bongo. Ngai na bino to éviter biso juste to chaka commentaire et loko eza sur le champ nde to ko commenter ngo together avec les abonnés intelligents. Suivez d'abord ça et puis on se retrouve tout juste après pour commenter. C'est parti. Partout dans le monde, batwa bengi fali partout dans le monde. Et puis batwa bengi baza ba supérieur, baza ba kondi, baza ka batwa minene plus de 500 personnes. Waouh. Donc bato nyonso ba bengi fali pupa, baza ba kondi, baza ba membre de famille, baza pena bato fali pupa qui jamais ko boya ba demande na bango en fait. Ce sont des gens au ba yebi fali pupa trop bien. Oh pe ba yebi question to lobi na fali pupa likambo akoyoka. Comme idadi zaka motema munene plus de 600 personnes. Bon batia ba j'aime na ba like. Ceux qui va sengi likambo aoboya te. Fali pupa fandaki amoni ba appel ya ba konzi mboka bato mikonzi bate belé ba bengi ba c'est quoi Fali, comme toi tu es le daddy de Jaël, toi tu es son papa, essaie un peu de parler avec ta fille à retirer plainte parce que le monsieur Koffi Olomide il est malade. Le monsieur Koffi Olomide il est malade et quoi qu'on l'a taillé ce qui problème est comme toi tu es le papa de Jaël. Quand la Jaël a dit bon mayo karayo, solana mwana a retiré plainte. Alors, nengotoza awa presque 800 personnes à ligne. La ligne est sabinoke. Fali ipupa. Tant on a déposé plainte, n'attend n'a qui avocat. Je vous avais dit que j'ai une grande sœur ici à Balamundele, Véronique Bosangue Edva. Mobali naza magistrat. Tango ba mona ki ba menace jour ya arena. Tango ba mona ki batu bazo tindela nga batu ba violer nga jeu de message, batu ba salanga mabe, batu ba roboma yo, tout ça. Et lesquels qui est, il fallait que na procédure normale ya ko funda le monsieur Koffi Olomide qui fut mon boss pour que ba kata biso likambo. Ezate ke ba fundi Koffi pona lukangunda. D'ailleurs, l'histoire de Ngunda, arrêtez-moi avec vos histoires de Ngunda. Moi, j'ai 4 ans. Naye musala na fali pupa. Nazo zonga Kinshasa, poto komi simandako. Anytime, naza pour sa poto, je veux venir comme je veux. Mais pour le moment, le quoi non sa musala pembe na dadi. En tout cas, nga mo pe na ba projet na nga. Les autres sengate nde na ye voyage na tikala na banobwaka Ngunda na kombo ya monsieur Koffi Olomide. Déjà bolongola ngona mutu na bino, je n'ai pas ce temps ya keno bwaka Ngunda na kombo ya Koffi Olomide, aza politicien te po pesa nga mukanda. Donc il fit mon boss don arrangement dans tomboloba et c'est que ça na koki bwaka Ngunda na kombo ya Koffi Olomide te. Pour ça na ngezala ki que
bakabola biso mibale totika makambo parce que na Kinshasa Koffi Olomide azolukisanga na Kinshasa nazaki na ba plainte partout lokola tozwaki temps na Kinshasa te pour influence na bango na préféré ki to sambango na poto comme il était ici à Paris nga pena na Paris lokola makambo ngelandaki nga tina Paris to mekepe ko telema ko solo la mutemte na ba preuve na ye que nga naza menacé la preuve na nga yango na batu ya Koffi Olomide et puis Eddie Diora a dit à Kishinjora au jour ba bengana ka tozana ba preuve wana ke Jaël nde tozo lukisana Alexis ce n'est pas toi Kishinjora je naza ba preuve na nga nyonso nande ba utaki Londres nande nazo so ba appel à Londres nazaki na ba preuve tout yango mona kenaki na l'état pona roboma été pour que ngana zala quitter yé pas zala quitter. Moi je défends mon artiste et puis moi-même je suis l'artiste. Donc quand ngana poni côté à Fali ya zana kanae donc plus de 1000 personnes maximum wa j'aime s'il vous plaît. Donc le quoi na ngena na l'état ba kabola biso mbale je sais pas makamne mswaza na ona mboko ba dossier na moi je m'en fous ngana ngena na dossier kake qu'il me laisse tranquille chacun de nous a sa la branche na yé chacun de nous a se sentir à l'aise parce que il y a des gens na kati ya poto a basala ba analyse ba finga ka Fali Poupa en aucun jour fallait que funda ba na tribunal awa na poto okola ngasko na mona ki eleki makambo na biso ya koloba la télé et comme makambo ya ko boma ya ko violer en tout cas il faut se protéger le quoi dans un mboka mundele et ça ki avocat et ça ki protection le quoi bino bo comprendre makambo te na faire comprendre bino ko funda eza ko luka ngunda pa na ite ko funda eza que ngana se protéger en fait c'était ça et le jour où on a kena ko funda Koffi Olomide na kena ko déposer na rendez-vous ba pesa biso ke next rendez-vous de toyo samba il faut batindela yé convocation ba pesa ye aya ou soit atinda avocat mais ngana exige qui présence physique na yé moko azala parce que je savais très bien qu'il est ici à Paris. Fali Poupa na ko courant na ngoti ayeba qui même pas parce qu'il a focus sur mon barre tout ça nga moyen ba mambare ne beleza quitté parce que nadaki un peu embrayé en fait siko erna fundiye Fali Poupa yeba quitté ni ba directeur ni Sile Kauka ni Fiston Koloke ni Eddie Badiata ni membre mako ya bureau ni o neto zarabona jotana lito ya nan o ya Coco Dilasso ou bien Fego la merveille ou bien na sola katala Cyprien na sola la mutute asala mamna ngai moko na bandeko na nga pona mona ke eza pona sécurité na nga so na zeli mamba bureau et kozwanga temps le cas de zona focus na mamba arena en tout cas moi je vais me protéger asala ki ngona na bandeko na nga tango yesko sur la toile information ekei fallait otala ke wana sa vie privée à gérer ça hormis mamna biso ça ke azoluka se protéger. Donc quand on a l'élection likolo à monisco va comme ko benga yeke et comme sérieux gel tu dois laisser et j'ai la tika comme ça papa ça le numéro 1 le suprême yé mutu amemi ngai poto na ye poto na mbonga famille te na ye poto na mbonga mobali te na ye poto na mbonga producteur te na ye poto parce que monsieur Fali Poupa a voulu que nazara la poto. Parce que le bureau ce que c'est pas mutu fallait linga memangati parce que mutu moko ta chuchoter la lito ya Fali ke amemanga poto azate. Là je dis ça naza sincère na mission Nzambe mutu moko te apesa ki Fali Poupa ata 5 francs amemanga poto azate. Mutu moko te ayebisa Fali Poupa na téléphone on a un numéro ya Fali to akomela ka un message to abenga Fali ke memelanga Jaël la poto personne. Fali Poupa abeminga na poto na propre volonté na ye que petite sœur na meme poto amona pe quand même poto azala visiter afuta nyonga misu alongola complexe ndenge zala kaka yana bino za mbonge bele papa bino na mbonge bele alinga longolo nyonga misu alongolo complexe omona poto oza visa kata okenda kozonga parce que ça nango fin du monde alaxinga ka ke l'Europe ça fin du monde te eza mboka c'est ça lokola ye mutaye nanga poto soit pekisinga likambo na oyoka lokola bakonzi nyonso babengi ye lokola batu nyonso babengi ye bayebisi ayebisa ngana retire plainte
na combo ya Fally Ipupa. Donc il nous retire plainte lundi. La combo ya Fally Ipupa. Là je déçois ma famille parce que ma grande soeur elle sera trop dure Véro. Azama romaka sa moi sa mundele. Na ko décevoir ba ya Nizette Manoka, na ko décevoir ma grande soeur ma famille. OK? Donc il faut retirer plainte. Imbécile. Donc il faut retirer plainte nanga le lundi. Ceux qui n'a retiré plainte le lundi, c'est pas qu'il n'a lâché ma faire. Non. Message oh le col monsieur Koffi Olomide il est malade. Le col monsieur Koffi Olomide a solo lina bateau belé pour que bateau na ba solo la na Fally Ipupa. Pour ngana retirer plainte parce que le monsieur Koffi Olomide a yebi que non ça direct na pourquoi pour que ba peki singa lui-même là où azali Koffi Olomide a yebi très bien que ndenge a solo na bateau ba so na Fally que je vais écouter Fally. A yebi que pour le moment na yoka ka Fally. Non yoka ka Fally yemo eba posséder ni na sali au message ne ko pas Fally Ipupa poison et pas nanga que na retiré oui ndenge na yo sala vidéo soki nazu menace moko na part ya Koffi Olomide nazong si plainte mon avocat s'en coup d'accord te na longo la plainte wana a d'accord te boye ba na visa 4 ans nzela pote ko mbo mesano nzela pote mo ko nzela uwese nzela ke sukwa na lembi na ko fana ke sasa na yo sukwa na poto soki nazu menace nazu problème mo boye uti na simaka makambu ya quartier la terre. Oh monsieur Koffi, muta benginga, ou bien ba réunion moko boy, ou bien ndenge za na Londres, mama rifa. Oh là là, oh là là, oh là là. J'espère que Bolandi ba abonné, ya Bibiche Mbombo officiel ba abonné intelligent Bolandi. Makambo yo ndenge zo kende. Makambo yo yesu eh. Makambo, j'espère que Nasa ki be émission belé par rapport à Koloba pour na Fally Ipupa makambo ya ofinga. Ndenge ba journaliste bazo finga et tout, en tout cas ko finga ne zaki débordé franchement. Ko finga wana et déborda ki oui, tout le monde a ba porter parole ba lobaka na bango ba finga ka et tout, mais ba finga ka ba insanité te. Ba finga ka makamba ko makana mérité o ba congolais ba lobaka. Sot ba finga makambo bo ekoki ko Tchabato à l'est et surtout que genre émission musu au kota langona banate parce qu'il y a des parents qui nous suivent et il y a bilo mususu mutumso ko tchatali non je suis avec les enfants. Vous allez comprendre. Donc c'est ça. Jaël c'est ma première fois dans le belé na chaîne ngai oyo par rapport à Makambo o Eleka. Dans l'année émission na Emoko, c'est une fille gentille franchement. Elle est vraiment très gentille. Elle est gentille na vie normale boy. Babiloko bozomo na osa na réseaux sociaux na Facebook ou en réalité aza bongoti parce que eza omoni na ba réseaux sociaux batuming bazarana deux vies na normal boy aza bien moi na malamu respect à ses kaka mais na réseaux sociaux na éviter ce que eza esprit moko balati sara batu donc au changer image parce que biloko ba réseaux sociaux eza biloko mo satanique hein. Et ça monde moko ngana bengango ça deuxième monde. Et ça place moko que non tu donc au comme on a muto à cause à humilier, à cause à honorer, à cause changer vie, muto à cause à n'importe quoi na ba réseaux sociaux parce qu'il y a de mots, il y a des ndo qui na ba réseaux sociaux. Au comprendre té au koloba et ça le moko koloba kabo et baby chez le makambu to et bon chez le makambu. Donc réseaux sociaux c'est un monde moko ça compliqué. J'ai la vie normale, Azarane bien, c'est une fille bien, Asolora bien, très cool. Mais dans le monde de la musique, dans le monde de la polémique, il y a musique et surtout, Azaki déjà dans le monde d'ango, vous voyez que Azaki danser, c'est pas Koffi Olomide. Tout matato qui est au-delà de tout, malgré Babilo Konazo Finga, malgré et Bamsou Babia Sali ba vidéo, like Sinzo et tout, patati patata, pour ma finga qui ma kwaza, oui, ok, c'est bon. Au-delà de tout. J'ai à salle na quartier latin parce que Mikolo a ça suivi hein. Mikolo a ça suivi to matato ki to moni batunyon so ba défendre Fally Ipupa na minute so muto la na malowa Joël Azate on est dépendre kananga
moto azolanda Jaël au fait moto azolanda mamakasi lokola Jaël azate parce que akende nango na bandenge na ye azo toute année ba bordure azoloba na ye ba makambo oyo peut-être akoloba te na vie normale bo mais azoloba na télévision pona nini yango moni ba cheka mbala moko ba cheka ke poto peka na mafinga na buzoba na ma ozo bisala munone ememi poto donc ngana benga ngo c'est le destin qui oblige donc destiné et obligé qui Jaël alobaka makambo o bat bako baye mbala moko bat o moi c'est ndenge nini mais moi c'est ndenge nini wana ake poto kana mafinga wana donc grâce soko le bien localisé yo et ko localiser na ba sens mususu eza mutu mususu ayebana po asala makambo malamu azwa succès ayebana gagner vie eza na batu mususu pe po asala buzoba po ba publier ye ayebana na pesi bino exemple nazo encourager le côté nazo encourager te auto il faut que finga non boyebi ke nga nazaka toujours verdict du côté de la vérité ba abonné nanga ba oza ba bimbo love ba bibi chimbombo love je sais que boza aboyebi makambo nga na loba bo comprendre kapé na pesi exemple moko na pesi exemple ya Zawadi hein Zawadi zaka femme mariée hein mais andima humiliation wana andima ke asala buzoba na pasteur Mike Kalamba itobi ke soki za ya solo ya lukuta nga na bino toyebite mais andima leka na télévision kutu tokendaki boye tokendaki na chambre na kotaki kuna asalaki vaseline asalaki andimi yango mais lelo Zawadi akoma célèbre hein bat bakoma moni star moi no Moïse Mbiye o Eliane bomoni malgré mabuzoba akoma star fi moko boye balongolaka bilamba awa ombanda beta ya longola e bilamba fi wana longola e bilamba mais après ça azwa succès hein azwa bato ba soutenir ye azwa ba relation hein pona nini eza na bato mususu ba yeba na aka na buzoba mais ce ko yeba na buzoba oui oyeba nyozu succès mais moi je n'encourage pas n'encourage rangote oui mutu na mutu ana ndenge na enza ba tracer là donc to clôturer parenthèse wana Jaël Tomoni à Kepoto aye ko défendre Fally Kala mingi te hein pas même 2 ans pas même 1 année tellement mutu na ba courage na ina ba aura na mais normalement Jaël a défendre Fally Kala mingi te mais lelo ana poto po nini courage na ina aura na ememi ma finga na esali ke non ekende poto oui ma chérie oko défendre Fally na bi émission etambola peut-être koyoka parce que Jaël aza ngana normal we nazwa pas recevoir na Jaël aza très 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 cool bis na biso bana South Africa mais la télévision tout le monde a façade mosusu ata Karine Mokonzi oyo aya ba série mon Afrique du Sud awa biso tozaka parmi batoto ya mbaka et toke tozo na aéroport to ya palace no fa na hôtel one on était avec elle très cool ngana tuna Karine mais makambo yo sa wana ba 2000 c'était en 2010 non 2017 ya ba 2016 2017 ba 2016 2017 ça va 2000 ya na ba 2016 2017 donc na debia ba 2016 si je me trompe pas na tunaye makambo yo sa na ba réseaux sociaux est-ce que ça yango pour to fandi muto seka kaka on a donc asani calme fandi quoi est-ce que yonde Karine Mokonzi vraiment obso to mona pas basira ndo ça c'est tiens basira ba saper wana bayaka na ba kindingu bayaka na ba ekeko do ba saper wana le producteur mona bosani komo DG ce qui DG mutamema bango awa ayebisanga bi omoni na réseaux sociaux na la ta face mususu wana Karine Mokonzi na réseaux sociaux na la ta face mususu ngana linga so na fandi fona créer loko batba lobelanga so na monika calme côté fona saké loko mo batba lobelanga mais en réalité je ne suis pas comme ça na yo comprendre que ça stratégie à télévision Jaël na oto landé émission moko aleki par garçon moko garçon moko boy comment on est nani abosani auto leka na émission moko boy garçon pas no travailler na Congo Promo TV tozalaka na chaîne moko alobi na misa bananga en réalité na vie normale boy na maman abino mais la télévision na Jaël show donc cela veut dire à deux vies à deux vies makambo azosala eza ya réseaux sociaux oui c'est une bonne chose azosala bongo donc pour eza stratégie à marketing mais ma chérie dose un peu loba na yo parce que tu as l'art de parler franchement
Joël azana art ya koloba. Omoni ata biso nde tosalaka ba émission boy. Eza grâce. Eza art ya koloba na grâce nzambe. Ponde na oloba boy, bat ba ocha ba like. Donc c'est que ba sepela, non c'est que na oloba bien. Koloba eza art. Il faut ba eloko ni okoloba po o capter bato. Zana art, zana stratégie no koloba o betali solo, soit to kosa l'émission de to sala po o capter bato muto lando ata pendant 5 minutes, ata pendant 3 minutes. C'est très important. Gel, tu as l'art de parler ma chérie. Tu es une femme aux amoisi. Un jour, aux en pour sa mariage. Oui, tu as un homme à l'ingio, ndenge ozali. C'est une bonne chose. Et c'est le comme bête maman. Qu'on défendre artiste, ce n'est pas seulement insulter. Pendant qu'on loba, on lobaka très bien. Quand Joël show à lobaka, donc on nga oyoka kele kwa linga loba. Donc on mona apesoka elenge loba. Mais ma chérie, longola ka ma finga. Omoso lobika ozwa ka ma finga wano déborda air moko. O longo liango esili. Yo za bandenge moko na ba sankarate. Donc on sait fallait qu'il sank parce que eza tout le monde ba sankara basi ba bima hein. Tout le monde Sarah eza nani fimo ba lobelaka fallait nani alobela wear en son. Comment les ara nani? Odile Manzaka si je me trompe pas. Alobaka à défendre Weranson. Mais yo pende to mona yo aucun au défendre pour na basi au défendre fallait bien au loba bien. Mais longola kande ma finga nde baby ça o moi si o anolobela fallait tina ki maman na yo. C'est apprendre à laisser parce que nga nazara toujours au milieu du village. Son alobi mabe en tout cas I don't know, I don't care. Et puis c'est essentiel message leki. Gel oloba bien ma chérie. Tu parles bien. Longola ka ma finga. Na lundi d'émission moko lobi que non, batu ba bengi yo, batu ba conseiller yo, maman générale, maman aza générale a s'occuper pour na basi na Congo wana, maman wana a bengi yo lobi que non, il faut longola ka ma finga pour ba maman Amida balandaka, ba présidente maman la femme du président maman Denise Nyakero yepe alandaka. Et ça bilo mususu okolanda ngona banate parce que au déborder ça la bien été. Oui. Ma chérie, na minito au sali déjà combo. Jaël show. Na minito ba balinga mambo musique ba ebi Jaël. Pour fingi à tout type bordir pour toi fingi kofi na makamoro boy oko imaginer te mais fingi oh fingi ona ma chérie et coquille. Un OK déjà poto okomi international peut-être poto na kutu okana kite ke un jour oko ke poto nanzela fali. Ba ninga no musu ba kenda poto ya ki clandestin. Ba kenda poto ba zela kata couper ba bengo ba shortcut oyebi ozamo na South Africa. Ba benga ngo ba shortcut ba keza ba shortcut mais yo ke straight au matin avion ok na poto na zela fali. Fali wana aza artiste mo munene aza international quand debino mo bolo aza number 1 pour l'instant. To boya ngote. Suko pesa fali wana respect oya number 1 wana. Parce que fali a mérité te aza l'entouré na bato yo bazolo ba buzoba na kombo na ye. Bato ba ofinga ba insanité makambo ba komaka na mir na kombo fali pupa. Oui. Oko loba non ndongo lingi oko loba ko fi boye oko défendre na ba façon nyonso mais longo la kaka buzoba. Et sili ma chérie otikali wana sala promotion artiste na yo parce que esimbi parce que depuis tout monde a fallu abanda tout monde mona moi ça lobele makasi lo wa yo te hein tout monde ngote bana mibali to yebi ke no bazali ba journaliste mibali bazebele wana to boya ngote tu parles très bien j'ai le soka zoloba oka pour ça oyoke ka zoloba elle parle tellement bien mais buzoba kande BBC. Parce que dans lundi d'émission, moi, je dis que non, j'ai des ambitions politiques et tout. Au moins que tu as des ambitions politiques, mais ce qu'on anglais, on a que non, on a bien te. Parce que ma maman est kendarabo, parce que nous, on a au cause de ta sankara politicien, au cause de sankara parti politique, moko. So longo lika buzoba. Po omonika koloba. Omoni inzambe azana likabo apesa moko na moko. Zamba azana portion o apesa moko na kati ya mokili oyo. Mutu na mutu azana eloko eza spécial on zamba pesa ye.
C'est quoi à partir de l'Okowana, tu peux bénéficier de ça. Et l'Okowana de Ekopambola yo. Erio tel, ah, nga Jaël. Et l'Oronini, oh vraiment, et l'Oronini, oh ezali. Et l'Oronini, oh bat apprécier nga. Et on a bien un talent. Talent, don. Eza na kati na eza inné. Ah, ni na loba bien bo. Omonika na loba bien ndongo zo loba wana. Olongolika ba salité. Olongolika ko loba bien wana. Lelo okozo omoni bakozo ka porter parole ya mouvement moko boye. O jusqu'à améliorer ngo bakisi li sous connaissance. Bakozo porter parole. Non ozo ambition politique. O comment défendre ta politicien moko boye. O lokika ba argument commission ngo solide et solide. Parce que ça dans un bapesio. Tout le monde a qui ango que non, obando bi n'est pas Koffi Olomide. Obande ko yemba, mais makamoko yemba ezaka neti kaka. Kobino bi n'est pas Koffi Olomide, mais etika na simba na ngote, otika na yo. Ko yemba également. Mais ce qu'on peut-être nzamba ota leo na côté que non, ate alobara bien. Na koloba na tika na zoya ta koto na koloba. À partir koloba na ta lelo ke poto. Peut-être il y a d'autres choses liboso. O ezo zela yo. À part koloba. Peut-être nanzela koloba nanzamba ofongolo porte mususu. Mais si ceux qui osaka na buzoba, o lobaka buzoba, tala ba menace. Et comme toko beta yo, toko sala yo boye, toko sangela yo, et comme ce qu'on ba menace, au monde que non, tu as parlé bien, yo fingi na yo olobi très bien. OK poto, mais si ko komi menacer aux à l'aise té. Ata poto ngo soko okay. O kuma keba kebo kuma keno anytime ba ko sanga mabe. Ata pe Kongo ango. So lo biozonga, so be basalo mabe, o moni mutu so a okanelo. Ako kanelo ata pendant 3 ans, batumsu baza bongo. Obo sani na yo mais tellement blessé motema na ako zoyo ata jour moko bosana na yo pe magamongo esi la bo changer dossier. Mais so mutu ana motema mabe, oza mona mwasi, bako use ba façon nyonso po ba voir yo. Bako use ba façon nyonso po moi moso to sukiseka. Yo obosana wa ndesko bango bako achever yo. Tobo ite nzambe nde mutu aprotejaka. Nzamba lobi batela nzoto. Ngana batela molimo. Oyo zo loba wana. C'est vrai bato ebele balandaka comme tu l'as dit. Ba maman ebele ba olandango. Bato ebele. Et surtout ndongo porter plainte ou retirer le sous plainte tango. Tu as dit que nani fali bato ebele ba bengi fali pour à retirer à ebisayo ou retirer plainte. Oui, c'est ça. Cela veut dire que bato ebele ba yebi ba olando o sali déjà combo, o sali déjà succès. Ma chérie, ça suffit. Zosko succès on o sali maintenir ango kaka équité. Ezalaka bongo comme ça kana standing. Zaka lo ba we ranson. Baza ba sala ba succès mais ti le zaka we. Jibe mpiati le zaka jibe. C'est la ka succès ka ozui na minute oyo. Kande bato ba lobelo wana, ce qui est fait est déjà fait. Tolongo langote. Au fingi déjà et coquille kofingana et memi au poto mais lorsque kofingana longo lango kolobaka biona améliorer ngo ma chérie au monde ba porte za fungwama poto mona batu mususu asali na yema ba pasteur ko tozo mona ba bimisi ba mutakaliser mais après quelque temps asengi batu pardon asongi ne musala nzambe à combien plus forte yoka de mutozo na ba polémique à musique longo la ka kofinga ma chérie longo la ka kofinga défendre fali obité peut-être fali a muto il pas kolingate que non asana mutu moko zo finga so baba nonsense pour un jour pas autant ah mais moi no azane pas nanga zo finga batu sans cesse boy si ko lelo so ka longe pas nanga ke ko to musu o finga pe lisusu défendre artiste na ko finga c'est totalement différent au défendre aux autres démontrer batu fali à number 1 pourquoi number 1 parce que asali boye abeti arena triple arena asali boye na boye fallait azana ba contrat fallait azana ba carnet bien bombé asa o démontrer batu qui number 1 ya star na yo zo défendre c'est ça mais c'est différent d'insulter parce que équiti sa artiste je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi na ebité ceux qui ba abonné boza d'accord na mamna oloba fallait oui tobo yangote a number 1 a kanga na minito mais ma finga kande sala keno et qui artiste. J'espère que vous comprendrez bien. Merci beaucoup en tout cas, laissez un petit commentaire
commentaire na bien de ça que non biso peto avancé to kende liboso. Je vous aime bien, je vous adore les abonnés de Bibi Chombombo officiel là. Partagez la vidéo. Bon comme ça gel émission oyo. Vraiment toi na posa na ye avancer à peine dans un projet belé maman. Dans le bal longola ka caché wana que non fi wana finga ka sans ça finga buzoba te longola ngo tu as des enfants bana leo ba okola oui ba que non maman na ba parce que non yo assume ka tu as déjà assumé c'est tout mais quoi assumer te ka que non ba yeboka na ko finga te maman pour les loza maro fongolo porte comme maman politicienne un jour peut au monde pe ndingo za hana ba ambition politique au commis politicien comme yo député au nan. Si vous avez des archives, quand il y a un ko rattraper, non j'avais assumé, mais quelque part il y a une chambre au fond et non ça la poigne. Il y a d'autres choses tout ça là, on a sentiment que non ça là parce que na yebi. Mais après quelques temps, comment on regrettait. Donc c'est ça. C'est ça. Merci. Nalingi bino ya trop bo s'abonner na Bibi Chombombo officiel awa to finga kate awa to zongisa batoka na raison awa to pesa conseil awa to motiver ka bato. Merci beaucoup. Je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. Abonnez-vous massivement et laissez un petit commentaire. Bisous et bye. BBM Bibi Chombombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibi Chombombo officiel, votre chaîne de référence.